Babina sali pongo lingani tanga masolo boucle. Babina sali pongo lingani tanga masolo boucle. On a des dents. Aïe. Oh des dents l'ifeta. Des dents l'ifeta. Aïe. Bana kalamu. Des dents l'ifeta. Aïe. Voté numéro 28. Des dents l'ifeta. Aïe. Allah. Bola mukabana kalamu mutu tobandai kozela yeyo penza lifeta lufwa gedon oyo bana kalamu nyoso banzai kozela bango yeyo penza yeyo aye penza to sepeli ndenge ye moko aye na kalamu numéro 28 oyo musungi ya kalamu ki adike ekera tete ye moko lifeta lufwa gedon ye penza mwana ya kalamu ya solo solo oyo tobandaki kozela biso nyonso bana ya kalamu boyoka ndenge balecteur na ye balobi na micro ya Lingala News. Nous demandons à tous les jeunes de la commune de Kalamou, des jeunes intellectuels, le président de la République nous a lancé un défi, c'est lui de demander à tous les jeunes de prendre part au développement actif de notre pays. Alors ça c'est une réponse au travers de cette candidature de notre conseiller communal du numéro 28, Guédon Lifeta. C'est un jeune qui s'est levé pour participer au développement de notre pays. Voter, c'est un droit, mais c'est aussi une responsabilité. Alors quand tu votes, il faut voter utile. Batunion son akalam boye biye, mette Guédon. Jidoka sportif, ya kalam. Soso ya kalam. Yé auto voté numéro 28. Ba mette nyonso, tocha mette Guédon poa. Merci beaucoup numéro 28. Funa Mobimba. En tout cas, merci. Bobo Sanate, la commune à Kalam, Azara Kamoko, député, Oya Simbi Kalam, Funa Mobimba, Oya chauffeur, nous surtout, la commune à Kalam, c'est Guédon Lifeta. Lifeta, Loufwa Guédon, numéro 28, Bobo Sanate. Kopesi numéro 28, chance à Kende Liboso, la porte de Saint-Labisso. Merci Nabino. Le baba est dans ma Jésus, c'est la croix. Jésus a pour faire qu'on aille. En tout cas, Azapena, il y a le bébé l'été. Guédon, on les gâté, Guédon lui fait. À Kami, on déjà dans le bloc cadena. Biso c'est la spiritualité, en néga qui bonne zambe. On va faire un néga qui ici. Biso to ana qui bonne zambe kaka. Toujours. Tous les masses en enseigne à la bino. Il y a bino et Tongo, Guédon lui fait. Molobel Nabino candidat numéro 28. Tous les masses en sont basés à Kalam ou à par-ci par-là. Il y a Bino Angoyo. So bête maman numéro 28 Guédon Lifeta. Honorable Nabiso ya Tongo. Candidat Nabiso to voter Molobel Nabiso ya Kalam yeyo. Numéro 28. Vraiment tous autres nous sommes un instant makasi il y a mingi ya lobilati. Tous un candidat moko na Kalam. C'est Guédon Lifeta Trésor. Donc il y a un nabiso na kalamu. Donc il bana tout. Il y a funa tout à ma beaucoup pas un nabiso. Il y a des mutu à le belabiso. Tout ça pour ça individualité. Numéro 28. Donc qui musikati ça de peine. Donc ça on a cliqué la machine numéro 28 et mambala moro Guédon lui fait ta. Betu bayaya. To timba biso tout. Cette fois-ci tolingi oyo a resunga biso. Mwana na biso, ndeko na biso, yaya na biso, en tout cas, bamasa, totimba, mutu to vote yeyo. Do yene mutu, a resunga biso, bamasa, ba jeune, to boyi oyoge, to rocha epoa, lobi to zomo na ete. Do numéro 28, numéro 28, numéro 28, donc to vote. Candidat Nabiso numéro 28, Maître Guédon Lifeta. Tu voté, où est Salamate na Kalam Eko Salama. Et Koufa na Kalam Eko c'est quoi? Kauka, Yolo, Matonye, Kimbam, tu voté Maître Guédon Lifeta. C'est pour l'initiative où il y a Maître Guédon Lifeta, numéro 28. Yem Tassimbi Kalam Mobimba. Donc grâce à Yende Biso va coopérer tout débrouiller awa na ba soutien na ye na ba encouragement na ye état que maître donc tout c'est pour la makasi Yem Tassimbi Kalam Mobimba numéro 28. Bongo ba maman ba Monica ka mwana na bango Lifeta Lufwa Guédon ba tomoli bilamba
pe maputa pona kolakisa mutu yeyo biso tobandaki kozela yeyo na kalamu balobi boye na mikro ya lingala nyonso bamama nyonso ya kalamu candidat na biso yeyo Guédon Lifeta Lufwa boya bino nyonso boya toya kovote numéro 28 nabengi bamama nyonso ya kalamu o mwana na biso boya to vote abima ezala esengo ezala bonheur na biso bamama bandeko nyonso ya commune kalamu ekende sango ti na poto toyebi ke quartier matongi ezalaka na poto mpona nini sango ekendeki mosika na commune wana ezalaki propre ezalaki malamu tosengi bino bovote ye numéro 28 bobosana te numéro 28 bovote ye ekozala esengo mingi mpona biso mpe bokomona solution na baproblème ebele parceke aza wana prêt mpona koloba kopresente baproblème na biso ya commune kalamu lamba papa bo voter mwana na biso vraiment numéro 28 Lifeta Guédon bo voter ye malamu bobunga nzela te ba mama bobunga nzela te ba mama bo voter Lifeta Lufwa mwana na biso mwana kalamu nani abosani Lifeta Lufwa trésor asala déjà makambo ebele boyebi donc ya si tout akosala ya koleka ba mama botelanga na te bo voter 28 donc numéro 28 soko keka kabeta ka Lifeta trésor ekobima déjà toyebi déjà za mutema malamu avant aza déjà mutema malamu boyebi ba jeune ba garçon ya matonge kalamu bobosani trésor te mutema malamu donc to pata te ko soki ndeni Lifeta trésor asala bino ebele aza mwana mboka bamama ya kalamu en tout cas oyo eza occasion tokoki korate te mpona candidat na biso numéro 28 ya commune ya kalamu conseiller municipal totia na urne numéro 28 azali mwana moko ya motema malamu azali mwana oyo azalaka na souci ya bamama ya bajeune tout ça basportif en tout cas torate occasion te po akosangisa biso basportif akolukela biso bato oyo bakosponsorize bamakambo na biso tokobima bana kalamu occasion unique yango oyo numéro 28 Lifeta Lufwa Guédon totia ye na place na commune akosalela biso ya mingi bongo ye mokolo leader de leader mwana ya kalamu ya solo oyo babengi numéro 28 Lifeta Lufwa Guédon alobi boye pona bana na ya kalamu bana kalamu de numéro 28 na bino yeyo na sengi na bana matonge kauka yolo kimbangu quartier vermain en tout cas numéro ça c'est numéro moko au keboya pour voter massivement numéro 28 Lifeta Lufwa trésor nazawana molobeli na bino otoko simba commune pona ko développement ya kalamu ezaki commune moko eza élevé oyebani mon entier mobile pour un leadership concret pour commune de Kalamu debout pour une jeunesse épanouie et artisan de son développement une seule candidature numéro 28 penze tozali kosenga bafongola misu mpona badongola misu oyo baye bazala bango bana ya kalamu te bautita bango epai na epai baye bakosa biso na kalamu tala mwana ya kalamu yeyo oyo ya biso ye moko Lifeta Lufwa Guédon penza mwana kalamu ya solo numéro 28 yango wana ezalaka nde boye beta aye molobeli o bana kalamu aye numéro 28 Guédon Lifeta aye bona Guédon aye o Guédon Lifeta aye bana kalamu Guédon Lifeta aye vote numéro 28 Guédon Lifeta aye babina sali pongo lingani tanga masolo boucle